Joe Biden andimi ete Donald Trump atikeli mokanda ya maloba malamu mingi na Maison Blanche. Donald Trump atikaki Maison Blanche lobi pe azwaki mpepo pona kokende na Floride epai wapi akovanda sima na bokonzi boye. Kamala Harris akomi moindo ya yambo pe mwasi ya yambo ya kozwa ebonga ya vice-présidente ya États-Unis na mibu tukumitano na motoba. Kamala Harris alapaki pendai lobi na milulu ya bovandisami na bokonzi ya Joe Biden. Bademokrate nde bazwi lisusu bokonzi na Sena sima na suku ya nse ya bakeli mibeko. Babalekati na bango balapaki ndai lobi mokolo mwa bolapi ndai ya mokonzi ya sika Joe Biden. Libye, Niger pe Zimbabwe bazongeli makoki na bango ya kopona na Assemblée Générale tolikita linene lia ONU sima na kufuta nyongo na bango nyonso. Libye azalaki na nyongo ya koleka $, nkoto kama sambo, Niger nkoto motoba pe Zimbabwe koleka nkoto tuku mwambe ya $.